Président, bonjour d'abord. Bonjour, bonjour. Président, tu as vu que tu es à la disparition de maman. Tu te sens comment d'abord? Touché. Touché. C'est depuis quand maman Tika Ebiso? Maman faut qu'il est le 27. Les lots comme le 6. Tokundi. Yango. Ezopesa. Aïe aïe aïe. Ezopesa passi. La disparition de maman pour moto s'appelle raté que au bazaki naïe proche naïe akufa. Donc c'est raté à part un sorcier content moto da pemene akufa pour y pem dans lia aoulia donc et pas dame ensemble na ba ninga de kelemba donc wana nda ko s'appelle na maman mais na biso normal quand on n'est pas sorcier ça fait mal dans branche moko katani na libota. Ça fait mal. Mais comment on a les lots automoni parce que tu bandes qui n'ont pas morgue de cimetière. Mais avant journée à l'élo, il y a eu de soutien à ngambo bande kuno ba artiste d'abord. Oui, j'ai dit oui au bayaki tout le monde naki. Musus tout le monde naki te pendant que tu es na morgue bang baza awa na salle. Bamsu to benga na temps tout ça na ndakuna donc musu tout le monde donc musu to kutade musu to kutane na bango. Artiste bayaki. Monsieur P bayaki te. Bayaki te parce que besoin n'a pas problème là bateau na bango bien deni. Parce que aux gens matanga ba inviter à mututé. Non, ce n'est pas kaka soki bateau bayete tout il y a des problèmes. Non. Programme il y a encore une actrice à Kofi pareil. À Kofa qui est peut-être ce qui est actrice à groupe sans souci. Ouais, tout ça qui n'a pas kawana. Voilà, donc il y a encore il y a bateau qui n'a pas kuna aussi. Donc, c'est pas que ceux qui ont été un problème, non. Contre-temps, tu éviter. Moi, je suis malade. Donc, moi, je suis condamné pour des alités. C'est l'habitude de Titengestana qui disait qu'il ne faut pas condamner une personne absente. Donc, nous n'avons pas condamné ceux qui ont azaté. La vie continue. Tu connais maman qui toque. Tu les payes qui toque. Tu m'as mis sur le bimipé. C'est pas que Moutouana qui a zaté ma mise au Karabama, non. A été, tu les mères bien, tu connais mères bien, tu vas au Kabama secret paye ali. Donc, ça le paye, tout ça n'a monté. Donc voilà, donc, tout va bien. Au Bayaki, je leur dirais merci. Bayaki, c'est tout. Permettez, Président, pour Maman Galou, vous dites qu'il faut Québec, quand Maman Galou a fait ses mots, sur le Koufa, Maman Galou. Pour souvenir est-ce qu'il va jouer dans la place? Je ne veux pas mentir. Je n'aime pas mentir devant la caméra. Je n'aime pas faire des grimaces devant la caméra. Ce qui est nangai, ce qui a le bateau joué, on a joué dans naïté. Na joué naïté. Mais c'est constant moi tout dans naïté, amitié quoi, bas téléphone ou rien, rien. Contact moi tout est nangai. Nana souvenir. Donc, on a un coco saté pour me faire en tout cas, azali bien à Brazza, me contacter na cosa non rien à contact moté. Nous sommes trop nombreux donc parfois balabala ya Kimwenza, en tout cas Kimwenza bimi na ndilité hein, Kimwenza suka Kimwenza. So du pe balabala mo lokwa Lumani na ndila wa Lumani barumbwe combattre hein. Donc a duma na secteur na ndenge na ye ba yebele donc c'est pas obligé que rato yebana bisono so parti. Nous avons plus de 3000 comédiens. Donc, tout le monde a sauté. Mais sauter au Baptiste, c'est beaucoup frappé quand même. Qui t'a dit Baptiste? Bon, on a tra, on a déjà au tala. La mort, on a tra. On a un RTN, c'est au tala, c'est combien? Non, c'est pas les artistes, Balba Moutoyo a marqué. Ceux qui ont marqué, Baché au cas. Babano, c'est le mouvement d'ailleurs. Et tout le monde qui a sachet, c'est la même tembele. Mais il y a des gens aussi qui ont appelé dans sachet. Nous avons été parce que à marquer le mot il y a dansé mais il y a des bâtiments au cas c'est pas que tout fait artiste c'est gaga non maman artiste oh t'as la suba question YouTube ni zone attend maman koufi maman artiste ah mais c'est il me koufi à seul wa koufi là tant nani au sarcen nani non na kanisi peut-être question na motaïf surtout na oui mais il y a un peu d'attente Isaou, peut-être que vous faites il pas actif, c'est même pas un mois.
si yango na bi kene na RTNC okuta ke na semaine tozo perdre parfois 4 à 5 personnes na RTNC na on atra ko so ke mawa kutmawa na on atra do ba société ba entreprise on nyo so ke na katu kutra bi maison continuer zo connaître na président comme ba komboli comme na présidence bon kota zandu siko tala na zandu ba dai comme na zandu donc voilà donc so la division on va pas faire belé comme les artistes c'est parce que kaka tout ça manga côté là ba tchaka na mutu a kufi donc voilà. Mais président, bien que tu aies une circonstance à matanga maman, tout le monde qui président de la République n'a pas sur la saison que un babatu. Ba artiste et comédien bazala qui met tout le monde qui était seulement parce que vous avez qui na matanga ou bien pour battre qui na liste était. Ou bien pour comme il peut les longambo ya maman Denise na ngambo maman Olive. Ah. Le bibi lo mi ba na maramoko. Le va bien. Na banda wapi? Le va bien. To banda non. Na comme na ngambo maman Denise. Te yote. Président. Yote. Ah, artiste en général. Bon, je question on yo lobi na ngai opposant le pandanga c'est otanginga. Ce qui n'a devient madame Walobi parce que ba artiste baza pays divisé à deux camps. Ba msusu baza tendance ya maman Denise, ba msusu baza na tendance ya maman Olive. À sens tozonga na nzela. On dirait tozobunga tozonga. Fufu. Et même sur na zamba te fufu. Fufu kakoyo. Et même sur na zamba te sinon ils ont la faute moko munene. Bisika oyo babomi nzoku balobi makasi ezali mbeli na yo. Kata morceau na yo ndenge elongo bani. Soko ya na mbeli ya titata ou kata rien. Ti yo bako vide nzoku yo za na rien kaka. Mais soko na mbeli ya bien. Morceau ya bana kuluna wana. Obano mema ba morceau minene ya minene ozotika mikuwa ti ojonga benda sanya gayar. Yo mo mso ko memate. Président Fachi soki aoyamba bato. Nayebi ke en tout cas ticket ko la bien. Elo nayebi ngana yebi déjà. So Fachi aoyamba biso ticket ko la bien. Ça nazana ona mutuna. Bon, so tant mère daye ana morgue. Fachi azoyamba bato. Bo babenga ngana kende tepo mère daye. Ate atu za faute à faire. Donc il y a une liste, liste comme batia qui est une liste. Non, ezali kokende babenga la délégation. Partout les organisations où ils allaient. Délégation ezali oyo ba kokende ko représenter biso nyonso. Ba on a cas ya biso nyonso. Ils sont partis ba solo na président. Aso président ayamba stade Mobimba. Yo ka sa yo ka biso nyonso stade Mobimba. Non, awa délégation. Masomo en tant que président ya NTPC bana baninga msuzo bazaki na ye bakei ba solo na président. Donc tout ça un problème té. Donc tout ça un problème té. Donc ba solo li sengeza pona biso tout. Ce n'est pas qu'il fallait Massassi Azala. Mon maman Denise Valenga Yamba Biso, Nana Zalaka, c'est à tour de rôle. Le monde continue à tourner, donc à tour de rôle. Ceux qui tournent, commis, ok. Ceux qui commis et comité. Les panneaux circulent. Donc je crois qu'il y a des bossons dans le Biba. Alors, deuxième point, pour le tendance, il y a deux camps. Tendance, il y a deux camps. Je te réponds directement, c'est l'idiotie. Ceux qui ont la tendance, c'est l'idiotie. Parce que Naï Maman Olive, que je salue en passant, téléphone et les livres Maman Olive a bengi, soutien pour la TG à Koufaki. Ok. Parce que le mouton est ce qu'on a quand c'est ennemi. C'est que le mouton est la bienté. Tolongoana. Allez, Maman Denise, ba bengi bato, ma sas n'a pas ta liste pas. Allez, au bando de traitement, il y a offert na HJ. Allez. Nami Radi Fontari la pamphéline bangonyo so traitement fait na HJ. Bon, siko lobelanga na kanisa ennemi. Bon, tendance c'est où tana wapi parce que nga na zua nga za artiste. Ba on débat c'est plan nanga. Na zu un frawa, o ya pesi un fa ya kokauka, o ya katilinga soso. Bon, so na zoate pour nga na za artiste na pona na liga oyo na oyo. C'est l'idiotie. C'est ça l'idiotie. L'artiste il faut la claire. L'artiste a un miroir. En tout cas, Maman Olive Benginga avec tout le respect naké. Toi qui n'avais pas Mindondo Akufaki. Moi je parlais avec Maman Olive. Elle fait na sala bosala na saliti na memaki to même mikanda. Mbo bi maki to kuna Mindondo. Ngabla so na Maman Olive na ndako ya ba Mindondo. E bon sikoyo. Na okangse ne mina likamonini. To na okime na likamonini. Mutazo sunga ni artiste. Yo mo alingi ne artiste, ba alingi ne artiste. Ay mutazo sunga artiste. Pour nous okangse ne mi bien akima ye on a ke kote mususu. Non. Azawana pour nous ba mère wana ndi bazawana fo
bazala te ba 10 ba 20 ba 30 biso ba mususu mbele to kanga te ba mapango penda ka sima na ko boye na bango oyi ka ke lupango mo ezwami déjà poso ba 3 atiki osalisi ba lupango ba tiki pa o che clôture atiki odana bazaka ka de bazamu muke zo kokateni moi pe ba satisfaire mboka mbimba artiste ne faisait te donc tout on a tendance ya ngata ba pe sa carte akili po zo carte maina ndenga Nicodème na butu ayo carte po akene na HJ na butu non c'est ça ba mentalité ya mabe ya kala ba pe so carte ba pe so fele que nous traiter au fele il faut que na butu Nicodème ba mona yote ok non ça c'est non je répète toujours non on c'est l'idiotie mais tout ça fonctionner bien té na so mon livre benga je pars maman denza benga je pars ba ministre ba ngana boya na boya na likam no na problème na nani ngana okende na ngata artiste donc pour moi c'est ba tendance on est longo papa to na matanga to akamuwana un mot de la fin na bato nyoso ba soutenir yo de loin et de près et sengo trop et sengo ya trop parce que tango kufeli ozolela deux fois ya liboso ozolela au perdre moto akei bozaki na ya kufi au perdre ye ça c'est un de deux ozolela mpiaka na okunde nini bato ayo tala ngai est-ce que mère akopola te donc ozolela deuxième fois ya combien mpiaka ozolela donc so moni bato baika na papier kozazo ozoki bakutana te babi ayalo makasi botikana ali makasi donc ozolela fort kaka pona mpiaka yo basengo cotisation te tolelaka deux fois alors sikoyo toleli ya liboso to perdre maman tant to la deuxième fois que mpiaka to kunda mère ndenge nini nzamba sungi de l'heure de près condoléances masasi simba odi msanga ta nzamuke mwana tanga bato nyonso basungi ezali te masasi simba enveloppe kene na western kene na monogramme ainsi de suite zwa kota ba grand frère pe bapesi to salisi to kundi mama. Alors, na mot de la fin, je dirais merci na moto nyonso oya soutenir. Moto nyonso oya albai kaka mes condoléances kaka. Moto nyonso abenga téléphone na unité na ya beninga. Na on va merci nzambe apambola ye bisika zali. O nyonso akali zo un cas oyo. Nzambe apambola ye. Donc on peut azui tenter ya roya. Azui ta ya roya te. On ne sait pas pourquoi ayete contre Tanini Azui Ayete, mais toza de cœur. Normalement, merci. Moko merci. Commencer par Nzambe, on sait que la relation est à la bongo. Commencer par vraiment Nzambe, merci. Tokuni mère qui toko, tokuni mère très bien. To leli, ma ami to pango super, tokuni mère qui toko en tout cas. Vraiment bandeko tout, merci. Allez, staff ya Apelco, oyo baki na dès le début. Merci beaucoup Apelco, merci. Junior, merci. Pour ma casse, merci. Balandinga ti na fin fond. Côté matin, ils allaient balandi car il faut tout ça l'émission, Émission ba sali ebo typé. Parce que car émission on a ba bengi, vraiment en tout cas Yves merci Junior, merci. Coupage des athées pour natique na salle déjà. Bazo me lango déjà j'ai. Il y a un coupage, moi, il y a bien il faut besoin de mélanger, dans le coupage, et tout ça là bien. Vraiment, merci Apelco, merci Bande comme Soussou. Fondation Tokanisa. Fondation JP, en tout cas, JP Massamba, ça. JP Azar Soussou, camarade Nangate. Camarade Nangate, mais. Comme ce qu'on plus de Konangaï. Jean-Paul Mangata. Banda, Jean-Paul Tsikanano. On a JP Massamba, Banda, Matangi, Banda qui. Merci na rôle banako tiata 300 combien merci comme on JP Massamba banda mera kufi tozana tous les jours nzambe asali na lelo tozo nimba à tour de rôle na babis to nimba tour de rôle mona ekoki lamuka tokomi yeb lamuka tokomi donc JP c'est plus que mon frère ça camarade nangate vraiment tokanisa merci na tokanisa ba tokanisa ba coiffer comme la tia batuna ba map ba boudé non c'est tout quand ça a charge botala gaga et c'est il y a trop vraiment je leur dirais merci alors Jean-Paul Mayata c'est bon comprendre beaucoup kilo gaga bon aza beaucoup kilo
théâtre totika yaza bokilo déjà sur bokilo sali likambo bonal ba merci te azaye mon côté ba bokilo bazay belé mais yaza en tête parce que quand toi là qui na yeti ba maki maman à l'hôpital ba tia na morgue c'est Jean-Paul Mayata qui avec l'église Mobimba de la foi c'est en tout cas on peut ça merci Bisika Bozali merci toute l'église n'a pas si merci oyo qui yebisa pe moninga masasa bi merci pour na nyonso elekia vraiment nzambe apambola nyonso assisté nzambe ata yo ndengo yewana na libota no pe nzambe apambola na luika yo mode na libota na yo nzambe apambola pour na acte oyo vraiment etouchenga makasi comme na assistance na bino je ne pensais pas que bato bakwa ko ya ibele boye je ne pense na sunja taïpe na sunja mais na lui appelle ko yo na appelle côté te nga nga vous yo ya part merci ok merci vous êtes toujours na matanga ya Masaska Bamba ou te ko perdre maman na ye tokutani na artiste comédien wa zabungo tonsu web sur ebi na kumbo Asudiata Maniata donc to yo kaina nous tonsu bonjour Bobette Imboyo bonne santé par la grâce de Dieu ça va. Tokutana kina na morgue tokutana yo lisusu awa comment tu te sens d'abord na koyoka sango ya liwa ya mama o ya boteli biso artiste Kabamba Masasi. D'abord on appelle si ba condoléances na famille na bango Mobimba famille Mobimba vraiment omoni kokutana nga préféra mingi ko assister mutu net na ba makamba boye fête ezana ngoma bete momoni ko assister mutu na moment ya pasi ezalaka eloko moko ezala très important pour epesa mena pe tout le monde mutu mususu a préférera na ye akende place wa ya ebika obuka mukoa que place moko au kene relisa muninga et c'est pour cela moni nazalaki depuis na mort na yebi ba relation nini oyo tozalaka nango na kulutu d'abord bango baza ba papa na biso oyo biso toza ba bénédiction na bango wow eza ba président Masasi ba président Elombe ba président Bodo donc toza ba bénéfice toza pena ba bénédiction na bango talaka na ba président Bombo Fifi akenda na ye kala mais toza toujours na samba ko na bango tango papa ko eli likambo donc biso bana pe photos za affecté donc yango moni présence na ngai ezalaki pona to kabola mawa na ndenge en famille donc voilà na ndenge en famille yango oyebaka maman Mujinga de son vivant oui maman na mona ye na ndaku ya président Masasi wana aza na Movenda na Ngirengere olia pe moi loboko maman te wana nde na lia te pona zaka na nga juste moleki nzela na yaki kotiki la vie lika moko boye na Ngirengere wana et considère que maman zalaka wana kala vraiment kala bambote pesa mi wana président Masasi kuta présenter ngabi ayebisi maman ozoyeba elongi maman habité nazoyeba teta on expliquer maman mwana mukie boye donc c'est ça mais lelo kotala ndenge ba matanga ya ba artiste ezalaka ndeti to tapena mutu kwa Masasi Kabamba na nyonso ya sala na théâtre na biso ayambi bane belé mais na matanga ya mama o aboti to moni to ba bilongi ya kotanga seulement pourquoi vous les artistes bozara donc surtout le bana mawa ya baninga te l'essentiel maman kundami kozala ya mutu ou pas ceux qui déjà famille ezawana famille biologique basali maramonion so bakundi mowei yango ndeza l'essentiel donc mutu moko azala te atanga soki pe nazalaki na ngate lingai pe la musalango pe mama te elingaki pe esala pe loko moko te na kati ya famille donc ndeko mususu ba kozala empêcher ndeko mususu pe ba kozala na boulot donc voilà quoi donc oza important maman kundami dans les bons mais papa Sundiata apparemment question au besoin de couvrir en mingi donc même yemoko papa Masasi même tout artiste au bon couvrir question au mingi apparemment dynamique artistique et comme séparé ils ont quand mais à notre grande surprise de Monique l'artiste va écoler là donc va compatir na papa Masasi donc vous avez ce que tu as dit un suka 5 tout le monde va monter si na enterrement si mais apparemment besoin de couvrir la vérité maquillage ils ont raté franchement
nayebi te yo soki oza na camp nini parce que ekomi biloko bacamp eza na baclique yo oza oyo wapi? Bon nga nazala na camp moko te, nazalaka na camp moko te, nazalaka partout. Nayebaka déjà tata na biso mama na biso eza mosala oyo tosalaka. Donc soki déjà problème ezwi yo au moins que sorry mon frère, donc soki problème ezwi yo ngai na part na nga na kolanda yo etant que mwana ya ndako, donc mwana ya papa na nga, mwana ya mama na nga oyo eza mosala na biso. Ozomona nga naza na ntina te nalobaki no te nazalaka na groupe intel lokola mutu ya boye akufeli nakoya te non au moins ke nazala empêché na likambo moko nite te sa net boye nazali na tournage lelo mais Nathalie bon oyo akufi aza mama na biso donc mpona nini te na participer na liwa ya mama du fait que nazeli pe bato ngo pe ya tournage tozalaki na ngo pe ba confirmer nga pe yaka lokwa pe ba bengi te ngayo to fina binoti donc pour ceux qui ba bengaki ndenge na yaki boye tango bato bakenaki enterrement mais ya pe sina kendaki donc voilà nga naza na kambo côté likambo ezuni ndeko nyonso eza lokwa likambo ezuni ngai. Maintenant papa sur la réponse nini soit conseil nini ko pesa na baye oyo ba sala mama bon même voir tina matanga oyo oui, mais bazo manifester ba acte wana ya séparation. Conseil ni yo peut savoir. Non, wana ebi bango wana za bango moko ba yebi pourquoi ba sala bongo. Po netinga nazala na ennemi ya mututé, nazala na problème na mututé, tala dia bulu nazala na problème té. Bongo sko yo mutamuke, imbo yo mutu pena tozano nazala na problème donc. Nazala na problème na mututé, au moins que nazala empêcher le tout monanité. Mais bandeko bayete ou bien bandeko ndenge bolobi ke bazana bakan wana ezo concerné bango moko bayebi le pourquoi basali bakan voilà. Mais tout le monde peut liste ya bandeko consultation dans sous yo zaka kate to ebi to za côté ya maman Olive oza côté maman Denise oza wa en fait parce que vous les artistes aujourd'hui comme kaka likambongo kana biso za côté maman Olive to koya kuna te ba pe baké côté maman Denise baza pe côté maman Denise yo siko ton sous oza wapi Imboyo, tu la maman 87 ans. Tu as été, mais tu as eu l'occasion de 87 ans. Mais bon, tu as eu aussi. Na fanda kuto ya mona sans étali d'amena bino na seyo na likolo na zoye bate soko zato zate. Bon soko moto sur la masolo ngobeta ah na matanga mama ya 87 ans. Consultation mama ya bato 87 ans. Et senga il fallait Congo mama ba komelé na sabaki. Siko yebisanga. Ozaka na besoin de banini, tout c'est la mokoum surtout solo là. $5,000 au raté. Il y a une fin du monde. On nzamba bon c'est ngali boso yebia. Voilà. Oh le monde na keto. Yozo potala kana Junior Moewabo. S'il faudrait rendre un témoignage Zéane Nabi ya Masasi Kaba Lobanini. Zéane pardon, on va répondre mais yo pena oza kuza bedashu. Tu as raté $5,000. C'est ça. On veut pas qu'il il faudrait rendre un témoignage dans la personne ya Masasi Azana n'est pas na représentant. Non, nauti koloba yango wana débit donc aza icône ya musala na biso aza papa o yanga na musala. Po série tant biso tozo tourner na ba président Zigora. Na yeba tournage moko caméra série ya ba i8 toujours yem tapé ça biso caméra to ke na osela musala donc aza papa na biso donc aza papa pour nanga na musala na makambo belé vraiment donc il y a vie. Merci beaucoup Tonsu. Merci beaucoup. Nabi neni sko abeda show ya mabiso.